Kala mingi te topesi bango message kinga kasi kala mingi te. Tolobi boye, balio tu ya kinga kasi. Balio déjà balungwe mini. Balio kinga kasi balungwe déjà mini. Yo mona ki bango kinga kasi en tout cas balembi. Kabila za maboko salité. Kabila za lokola niai ato pompe parfait lumbara solo. Malembe. Yango mamna loba. Mamna songo na loba. Kabila za lokola niai ato pompe parfait solo rosilate. Félix Antoine Tshilombo président mi batela po makambo ekoleli Kabila jour okolela yo. Biso tolingi otia mondelo na katikati seigneurs à l'indépendant. Rosar Malonda abandi depuis 2006, 2011, 2018. Ayebi azal expérience à tricherie. Azal expérience à tricherie. Yango moni peuple congolais a tomboki nga Shadar loba so ba simbi yuma. Bako tumbaso yango ngape na olobati soki balekisi Rosar Malonda biso pe tokotia mboka o tokoparalyze mboko ndeka na oloba na chema ina munoko te Rosar soka leki de jours ebe to paralyze mboko ata oya assemblée nationale esala te assemblée provinciale esala te ba depuis ndo siège te toko siete ti Malonda kolongwa fimbu oyo na nzoto Malonda akoyeba ke fimba betaka mato ya mwana zoba ari para na fimbu na parlement yo ko na wana to defisaka ye akoka ko salela te bazali na FCC to récupérer yango biso mo population to bandi musala nango debi yango to ko lemba te to na nzela papa kaka na sima mwana zoba soko che aller retour etangami moko Malonda bokola libota tika population kimia kinga kati toko descendre to sisa Malonda kala mingi te topesi bango message kinga kasi kala mingi te. Tolobi boye balio tu ya kinga kati balio déjà balungwe minu balio kinga kati balungwe déjà minu yo mona ki bango balio kinga kati en tout cas balembi balio tu ya kinga kati balembi balio kinga kati wana tokota kinga kati ozela bango tokota kuna poto récupérer balio bando lo ba kinga kati tile oto mona osuka kana kinga sana kinga kati est-ce que yo okoto cette fois-ci makambo kinga kati tozongo na maboko to stadi tozi makambo kinga kati maboko cette fois-ci en tout cas kinga kati esili en tout cas tolemio uti makala elo netinda ki okota makala apo émission to sala na yuti to sala émission pona makambo kamere na lobani wana ba kan kamere te na lobani kamere abengi Félix Antoine Tshilombo camarade na ye bakuta na wapi Etienne Tshisekedi a reconnaître kamere te ba mona nga mutu mabe mais na moment to za tango biso tolobaka bomona biso batu mabe Félix Antoine Tshilombo benga kamere pirier na minute akomi na ko pirate wana tanga yanga na prison bendenge tanga ko yo sa presse na tango poni ngande makam ngande charge tango ane luka ngande liswa Congo e luko jamais ça qui oni bakangela ki opona ni bakanga pona émission ne sa Congo ba mobiliser onga nani peuple nyonso za libanda tolingi to batozana banani toboyi to tombe na piège à je retire ma signature oh tomoni figure na marche à l'élote na chema ina munoko te azana bisote peuple congolais bo fungola misu bato bayaka onga ba mwana ya onga ne mwana mabele obo votenga na moment nde toyeba bino marche à l'élote toboyi ba hypocrite pesa visage bana poto mokili momba bomona oyo azana bisote seke toyebi ete tokomona bino na ba élection 2023 ba misaka banderole tolanda bino Appelez au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza et Salamina Banamboka Congolais Nabanzete Mboka Congo.
bokeba na pirate mpona kovilisa bamole mipende na petolo somba gamu ya pomade awa toza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois osu résultat la pomade awa toza mwasi na ngai pakomi nango kibokol na pomade awa toza tozolokota papie elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro Tracy Mbelenga tozali na contrat ba émission alors que bakangelanga ba émission bakanga deux fois pour la émission c'est alors à Copa Diamant so okotire mabelo ko buka na se so Elenge Congo TV toza awa na Macravette toza na saut de mouton au bozomona batu baza tellement belé na marche ya lelo alors tozu susunde ko na biso liso Congo auti boloko auti prison makala lelo toza ne awa na Elenge Congo TV tomoni bandeko baza tellement belé liso Congo message pour na marche ya lelo pour na marche ya lelo bana poto bana Congo bana mokili mobimba hein Kinshasa za bouger le tolo bana miti oyo bana nyonso ya lamuka congolais nyonso atelemi donc na minute onga na féliciter kaka ba représentant ya président okito na kata kina muto défendre ba exilé politique nyonso na kata Europe ezande ye tomoni présence tolo ba sobo mona bango saka ba combattant abiso sangana na baba nyama te so moni résistance ezali saka ba bi vraiment makambu donc ndeto zabo e bana poto bilile koma c'est que Moussale Salema na kini biso tozali so moninga liso Congo na olobela c'est que makambo ezali alors to sala ke mission monga to lobela ki pona président Félix Tshisekedi ndenge mboka ezali kokambama pona coalition na ebité la caméra message no pesa tellement tomoni ba jeune batonde belé a pona marche lelo pona fierté ya mboka na biso République démocratique du Congo ouais président Félix Antoine Tshilombo président merci hein merci pour la libération na CPLI on commence à merci na senga merci pour la libération ngana na problème na été problème ezande problème à Congo problème à mboka biso tozo défendre toujours intérêt peuple congolais ceux qui okoti na buzo ba buzo beko pakwa mayo pourtant biso tolobaka to tchaka mise en partie ceux qui okoti na buzo ba buzo beko zwayo Kabila za maboko salite Kabila za lokola niai ato pompe parfait lumbara solo malembe yango mamna oloba mamna songo na oloba Kabila za lokola niai ato pompe parfait solo rosilate Félix Antoine Tshilombo président mi batela po makambo ekoleli Kabila jour okolela yo biso tolingi otia mondelo na katikati seigneurs à l'indépendant Rosar Malonda abandi depuis 2006 2011 2018 ayebi azal expérience à tricherie azal expérience à tricherie yango moni peuple congolais a tomboki na félicité présence ya ba représentant président Okito Mondombo na kata hein babi président Okito Tongomo et ça problème te oui voilà président hein yende mutaso représenter ba exilé yo uti makala et là on est ndeki okota makala apo émission to sala na youth to sala émission pona makambo kamera na lobani wana ba kan kamera te na lobani kamera abengi Félix Antoine Tshilombo camarade na ye bakuta na wapi Etienne Tshisekedi a reconnaître la caméra te ba mona nga mutu mabe mais na moment to zap tango biso to lobaka bo mona biso batu mabe Félix Antoine Tshilombo benga caméra pirier na minute ya komina ko pirate on otanga nga na prison bendenge otanga ko mona yo sa presse na otango pani ngande makam ngande charge tango ane luka ngande liso Congo e luko jamais ça ki oni bakangela ki opona ni bakanga pona émission ne ça qui 7000 vies na 2 jours après to salon na sali 7000 vies na 7000 vies on a ba infiltré batala ki yango ka numéro na pesa ki yango ba benga ngai mais ekufeli te eza vie obiso to pona ceux qui ont ça la politique il faut qu'on s'attendre na nyonso comme politique alors marche à l'élo to lobelaka marche à l'élo bana Congo baza mobiliser onga nani peuple nyonso za libanda tolingi to batoza na banani toboyi to tombe na piège à gérer ma signature oh tomoni figure na marche à l'élo te na chema ina munoko te azana bisote peuple congolais bo fungola misu bato bayaka onga ba mwana ya onga ne mwana mabele obo votenga na moment nde toye babino marche à l'élo toboyi ba hypocrite
pesa visage bana poto mokili momba bomona oyo azana biso te seke toyebi ete tokomona bino na baélection 2023 babimisa banderole tolanda bino. Mais il est pas ça les marche lobini pour la marche nae. Te marche IDPS ezaka IDPS te ezali marche ya Congo mobimba. Rosar Malonda ba telemele Congo mobimba ezaka IDPS te na momo ezaka la mukatela abimi eza peuple congolais nyonso. Bongo sera leki Rosar Malonda. Oh so Rosar Malonda leki. Mais biso peto ndenga Shadar loba so ba simbi yuma bako tumba so ba yango ngape na olobati. Soki balekisi Rosar Malonda biso peto ko tiamboka o toko paralyser mboko ndeka na oloba na chema ina mnoko te Rosar soka leki des jours to paralyser mboko ata oya assemblée nationale et salate assemblée provinciale et salate ba depuis on doit siéger te. Alors merci toza na Macravette toza bandeko baza ebele awa pour la marche donc tobito telema tozela Jean-Pierre Bemba azoya boye na bandeko baza ebele merci président Kito azali toujours côté la ndenge musala ezali ko sala donc toza bandeko décidé awa toza bandeko MLC toza bandeko ya ba parti politique ensemble bandeko baza tellement ebele banouvel elan bazali bandeko pe nouvel elan bango pe balobi bazali toza bandeko baza ebele ba parti politique tout bazali awa toza na Macravette tozela Jean-Pierre Bemba olobi na remercier président Kito président naza na kin naza déjà tolela kaka chombo il faut chombo zonga moment nyonso bozana besoin na ngai tokozala poka totindikelo ko ke liboso to ana besoin ba hypocrite te ba visage emonana ba to soutenir nde bango bana poto tango bobengaka ngai bon cadre président mais ti chemise bomo la président ndengeni mais yango ezomonana na yebi ete Congo tongo moninga na olobela seke ba yebi so na lobelo te seke ba yebi et pas un candidat pour la président na 2023 wana biso to kana simana soko sala ni etali biso to biso l'essentiel to tinzika mutu na biso za liboso po azana besoin de peuple congolais. Merci Elenge Congo TV tozo ba image ndenge bandeko misusu bazoya ba jeep à la police déjà ezali tala ebele awa donc ba misu koto gaz misusu boye to ebite sogeza ndenge nini papa lobi nini pesa message obi toko silana na bango pona Congo toko sieta ti Malonda kolongwa fimbu oyo na nzoto Malonda akoyeba ke fimba betaka mato ya mwana zoba akari para na fimbu na parlement yo poena wana to defisaka ye akoka kosalela te bazali na FCC to récupérer yango biso mo population to bandi musala nango debi yango oyo to kolemba te to na nzela papa kaka na sima mwana zoba soko che aller retour etangami moko Malonda bokola libota tika population kimia kinga kati to ko descendre to sisa Malonda merci yaya amono aboye odoye bisaya ba blague te le peuple gagne toujours on se comprend kala mingi te to pesi bango message kinga kati kala mingi te tolobi boye balio tu ya kinga kati balio déjà balungwe minu balio kinga kati balungwe déjà minu yo mona ki bango papa balio kinga kati en tout cas balembi balio tu ya kinga kati balembi balio kinga kati wana tokota kinga kati ozela bango tokota kuna po to récupérer balio bando lo ba kinga kati tile to mona osuka kana kinga sani kinga kati est-ce que yo okoto cette fois-ci makambo kinga kati tozonga na maboko to stadi tozi makambo kinga kati maboko cette fois-ci en tout cas kinga kati esili en tout cas tolembi yo to na posa na hotel tolembi yo balobi pe président qui toi balobi mbondo ya triomphal yango ezola kisama tolobi boye peuple congolais oyo ya solo papa obosa pardon ndeko obosani jour à élection mbula esalaka nini ebetaka zwa siko ide lelo journée ya lelo mbula esani elakisi nini elingi kolakisa ke nzambe asukoli mabe na bango nyonso namoni ba marche oyo lelo bato bafandi onire bana mawa boye papa eske bana mawa bazalaka boye bana mawa bazalaka boye te tala koto oyo tala bana mawa bazalaka boye toza nde bopikiliki bwa nzoto bozali kokemba ta ngonga nyonso papa koya Jean-Pierre Bemba alobi mabe makasi omoni awa papa zwa caméra bena très bien aweza base président Okito donc koto ozomona kuna awa base président Okito awa kuna ozomona eside donc soko otali boye MLC donc soko baluki boye ensemble soko ke lisusu donc
C'est-à-dire quoi pour non bah parti politique donc les gens de base na base ah les gens de président au Quito donc au moment où on a biso wa président au Quito donc bah base na base MLC décidé donc marche ça là non pour ne pas dire la muka mobima mais tozolo ba base na base ça c'est ça merci message est commis tous ensemble là ba tubaza tellement belé a bomoni bande ko na biso et belé bazali ba papa ba ko pesa pe un message pour na bango ndenge makambu ezali alors gloire de que c'est tous après moi interview ya bande ko bazali et belé awa o pe ba ko loba na Elenga Congo TV donc tous bande ko bazali mbote papa oui mbote. Alors, message pour la marche à l'élo. Oui, marche à l'élo, tous libérés Mborana Bisso. Nous sommes les Congolais. Tous on a besoin Congolais à bénéficier na Congo. Bisso que tu regrettes, tout il aime pour notre bima, ba agresser Bisso. La police. Bande qu'on a biso la police va menacer biso mais tozo sala musala oyo pona to libérer Congolais Congolais zo souffrir papa tozo baka tozo ba minéraux tozo nyuso mais tozo mona yango te quelques individus moko ba sangani pona ba toxiquer mboka ce n'est pas bien voilà les lots lobi tozo telema to boyi makambu oyo bo sheba lobi to boyi makambu oyo bango bazo misa seni wana seni ndezo bo makongo c'est pour cela tozo a besoin d'être bossa to ebiete auti wapi. C'est ça le problème que le lot télémi pour la libération à Congo. Merci Ndeko message. Tous les juste awa to kati misala biso nyos tout tiki misala to ye awa. Dans la muka mobimba tout ça awa. To ye juste to télémela. Makambo bango bazo sala ya malamu tengo zero télémela. Bako zo individu moko boye ba mami keka wana ba. O eza église té balobi alléluia bozo sti amen. Balobi alléluia bozo sti amen. O eza église té to yuti bana lemba ti to yebwe. To comme les changer mbutu mbutu soda beti balle réel a beti na bagage lacrymogène. To lemba pété quoi. To bana 2006 to bana 2011 ti lelo to lemba té. Merci Elenga Congo TV, merci vraiment. Soit appelez au numéro
médicament métro marcade rim 4 pomade awa toza esalami na bana mboka bacongolais na banzete ya mboka kongo bokeba na pirate mpona kovilisa bamole mipende nsima mpe tolo somba gamme ya pomade awa toza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois ofi résultat